chers téléspectateurs de partout à Kabiso, bana ya Kimpese, bana ya territoire ya Songololo, bana pe ya territoire ya Mbanzangungu, pe bino ba internaute sur Kabiso sur Esakola TV Congo Central. Kaka bana Kimpese bobeti oyo tutaki ko annoncer uta mikoluta kolekete to koyamba mona mboka député national élu ya circonscription électorale ya Songololo mona mboka André Wameso Onkualoloki tukozana na plateau ya Esakola télévision lelo yeyo tuzimo na mboka mais mingi penza na plateau Esakola tie mais tuza pembeni moi musika na plateau Esakola déjà na plateau na biso merci na équipe technique pour biso je sais robot na caméra pour méditer moko na régie pe ba nyonso ba designer nyonso Esakola télévision kasi na ozala moko te na kozala accompagner na moko ya biso pe ba pandisa ngonde komiki oyo ya Peggy Tsasa oyo ya Best TV oyo ko pe ko tuna mwa bituna oyo pena ko sala pasi ina bana ya Songololo kuna nini te bana mobimba ya Congo Central déjà na patuna biso mwana mbuka André Wameso mote na yo mote mingi. Ok, André Wameso ngana présenté déjà vous allez bongo moko ya balobeli ya bana ya territoire ya Songololo boyi malamu susu na Esakola télévision. Merci beaucoup Matondo. Ok, tuko bana mbala moko o masolo na biso ti to pesa mbote pa ndeko miki ndeko Peggy Tsasa ndeko Peggy mbote na yo mbote ndeko na ngai nebiti to sala na yo to katoka bola plateau elongo na yo oui mokili baza kozela koyoka pe ko mona mulobeli pe oyo azo ko défendre couleur pe valeur bana Songololo ba question nyonso o population za lango posa bituna ya biso maloba mboka ya mwana mboka André Wameso pour répondre na ba question nyonso oyo population oyo ba votaki bana posa bazo bien na yamo. Ok, merci. Mbala moko tokubanda mituna na biso epa ya mwana mboka André Wameso. D'abord on a nous ozalaki Eli na circonscription électorale Songololo. Moi message mkaka afato le kana mainoso message muki na ndenge bandeko oyo ya Songololo ba uti ko elirio. Bon, avant toute chose nako pesa bango merci mingi. Na ndenge ba salinga confiance pona nazala molobeli na bango nakozala molobeli ya ba oyo baponaki nga na pe ba oyo baponaki ngai te et puis nazali au courant ya makambo mingi oyo elekaki na territoire ya Songololo na bakwa misusu ya territoire ya Songololo oyo ba compétiteur na ngai ba pesaki ba message ya mabe pa ya population que naza mutu ya Songololo te que nazali mopaya et tout ça bon bato wana nyonso basalaki ndenge wana bayeba que déjà nalimbisi bango po otangi bien kombo na ngai André Wameso Nkwaloloki donc na lingala Nkwaloloki ezali olimbisi mutu oyo alimbisa mutu ya bolimbisi na limbisi bango déjà balobaka na ba écriture à Dieu seul la justice et à Dieu seul la rétribution donc nga naza na problème na bango te mais naza na tâche to pe charge monene ya ko défendre pe ya ko sala mosala pona intérêt ya territoire mobimba ya Songololo et na rappeler yango lisusu na ko défendre ba oyo ba votaki nga na ba oyo ba votaki ngai te. Ok. Merci to kene biso pena malembe bino ba ebozo biso mbala yambo to pena katikati to bongo ezali bongo Esakola télévision trésor kitemoko eloko na ndeko Peggy Tsasa to yambi bongo mwana mboka André Wameso Nkwaloloki député élu ya circonscription électorale ya Songololo député national mwana mboka André Wameso to kene mbala moko na masolo penza mbai na kotuna yo ekozala pena eko mana monoko nanga kasi maloba na ngai te maloba penza ya bai oyo ba votaki yo
lelo yo population ya Songololo auti kosala maye o nyoso oyokaki wana pe o bandiko batalaki na télévision population batombokaki babimi na nzela batu bakufi ba civil bakufi ba policier pe bakufi ba innocent bazwi ba makama ebele kasi mingi penza ezalaki ba ya Songololo babandaki koyebisa bakonzi me bakonzi basalaki sourd oreille tango mayimango makomaki na Songololo yo yoki yango pe to bengaki bino olengaki pe na betano na biso esakola tango yoki mayimango basalaki ndengeni non ndeko na ngai esalaki ngai mawa mingi parce que mpona koloba bosolo ezalaki parmi bapréoccupation ya makasi ya population ya Songololo bazalaki na bapréoccupation makasi na maye oyo etali sécurité donc kaka pa na ngai te balobelaki yango pe epai ya tata mokonzi ya mboka ntango alekaki awa na Congo Central mpo na kosala campagne na ye abandaki yango na Mwanda ti asukisaki yango na Kasangulu me boyokaki bino moko ke ezala na Mwanda ezala na Boma ezala na Matadi ezala na Singini ezala na Chela ezala na Lukula ezala na Sekebanza ezala na Songololo ezala na Kimpese na Mbanzangungu na Kisantu pe na Kasangulu na Kwilungongo partout place alekaki ba revendication na population ezalaki makasi donc ezolakisa ke po balobelaki pe makambo ya courant balobelaki pe makambo ya mai balobelaki pe makambo ya banzela mais bozomona ke ezalaki problème moko oyo etali province ya Congo Central mobimba mais malheureusement ba incident ya makasi oyo ememi kufa okati ya population esalamaki na territoire ya Songololo et plus précisément na cité oyo ya Kimpese alors esalaki nga mawa parce que ezalaki jour oyo tokendaki mbala liboso na palais du peuple na assemblée nationale mpona kosala première session na biso parlementaire en tant que député élu et jour wana nde makambo ebandaki na kati ya cité ya Kimpese na bandeli lisusu na koprésenter bacondoléance na ngai na bavictime nyonso makasi mpenza na baoyo bakufeli bandeko et puis na baoyo bazali na hôpital oyo aime oyo nakendaki kotala nakendaki kotala lobi en tout cas bayebake na baza na soutien na ngai ya makasi nakendaki kotala bango koreconforte bango et puis bayebaka pe ke ntango nayokaki yango navandaki nie te nabengaki vice-premier ministre ya intérieur oyo azalaki na Brazzaville en mission et puis na explikaki ye souci ya population ezalaki ke ba unité ya police oyo bazalaki na cité ya Kimpese bazalaki lisusu na confiance ya population te po ba indice na ba biloko oyo bango population bayebaki c'est que ba malfaiteurs wana bazalaki en collaboration avec quelques unités ya police donc confiance wana voilà alors nasengaki na vice-premier ministre ya intérieur ndeko na ngai Peter Kazadi po ameka na lombango penza kozwa ba décision oyo ya kolongola nanu police wana oyo ezalaki na Kimpese et ko remplacer bango pour un temps na ba unité mosusu yango bomonaki atindaki Leni
Et puis s'il vous plaît, pour le cas pour hier au Kima, ils ont maloba la population, bah, bazo peso merci pour tant que yo pesa qui message no wana na télévision que ozo solo là na ministre ya intérieur pour na ko dépêcher ba ministre ba ya pe ba mona ki yango population ba peso merci. En tout cas, eza mosala na ngai ya molobeli na bango. Mais eloko moko na ko déplorer eza que toza na souci à population, mais toyokaki que ba manifestant misusu bazalaki na ba machette na kosala pe violence contre ba force de l'ordre. Wana pe eza likambo moko oyo ezo kosala pasi na province mobimba ya Congo central, eza phénomène oyo tobengi ya bakuluna. Boyebi ke pendant campagne na ngai nasalaki na ndeko leki na ngai Aimé Lutumama mwa campagne moko ya sensibilisation mpona bilenge wana toluka tozwila bango ouais, mwa solution parce que ko punir eza solution ultime te ndenge balobaka. Il faut jeunesse wana po eza pe revendication mosusu ya jeunesse ya Congo central misala ezali te bazali na occupation te yango wana pe donc toko travailler pona komeka kotya babiloko wana mibale ezali ko restructurer police na kati ya Songololo pe na kati ya Congo central mobimba po eloko pe police ezalaki kosenga banda kala ezali ba équipement matériel notamment matériel roulant, ba moto, ba jeep et puis effectif. Et puis na ligne koyebisa bana ya Songololo que ba se tranquilliser pour par rapport ya kolela na bango par rapport ya ba information oyo ba service ya sécurité na biso bazanango ba bandaki déjà kosala ba enquête parce que ezaka kate koloba que ozo kofunda police mobimba bango nyonso peut-être te mutu bazali responsable ya collaboration wana na ba bandi mais enquête eza pona ba yeba précisément ba élément nini ya police bazo sala makambo wana et ba enquête wana esi epusani na sengaki ndenge na lobaki lisusu que batu oyo bazali responsable au sein ya ba force de l'ordre na biso ya insécurité wana ba kozala puni vraiment et puis na ndenge na yokaki na ebité soki ekosalama ndenge wana que jugement na bango ekosalama en public pona elakisa que l'état mbulamatari azali likolo na nyonso pe azali na côté ya population. Ok, merci mon amboka André, merci pour tout mon ipena ozo ke déjà kuti na msuto na tunyote mais ozo ke déjà to kopesa mo muke maloba ipa ndiko Mekitsasa ayepe ayeba kutuna mo mutuna moko ndi bongo to ke nango mo moko pe estima mususu maloba na ngambo andiko Mekitsasa mwana mboka André wa mineso tango komi la kipese olovana na yo lisusu selon ba presse mususu ba komi koma bilobela mwanza ke okene ko salisa conseil de sécurité ou existe même pouvoir avec pem otangi ke ndekona yo toyebi ke mutu zo za libre ya bikomela mwanza metodologie toyeba vérité za nini elobama ki na conseil de sécurité est-ce que ça a droit et puis makamunini oyo lobamaki kuna pour l'intérêt de la population. Est-ce que plutôt parce que c'est là qui conseil de sécurité ou pas? Non, c'est là qui conseil de sécurité. Il faut bailler ba bon au moment tolobela ki awa ba adversaire politique. Et zo salanga passi parce que au moment na Congo central bala liboso to mona que ba élu député
nationaux nyonso na ba élus députés provinciaux nyonso bazali bango nyonso na famille politique ya chef de l'État. Tous les députés bazali na kati ya union sacrée. Et loko nazo ko comprendre te, c'est que bato wana oyo bazali ba élu ba misusu bazalaki ba élu député te mais baza na kati ya union sacrée bakoma ndeti ba opposant ya bato mususu oyo baza na kati ya lingoma moko na bango ezoko sala pasi pe mawa pe eza biloko moko oyo nasi nalobaki nalimbisi bango bayeba ke ntango nazoko ya awa na Congo central mutu oyo asignaki autorisation na ngai de sortie ezali directeur de cabinet ya chef de l'État. Donc naye kaka awa te comme étant un élu de la circonscription de Songololo. Nazali pe mutu oyo nazali numéro 2 ya cabinet ya mokonzi ya mboka. Donc tango naye awa batu oyo ya ba membre ya conseil de sécurité bango nde ba sollicitaki ba mona ngai pona na mema ba revendication misusu na au lieu parce que c'est vrai que ezali ba attribution il y a vice-premier ministre il y a intérieur topé ya gouverneur mais nazali membre éminent il y a cabinet il y a mokonzi ya mboka. Donc je comprendre ndeko meki ezala ki penda conseil de sécurité mais lokola azala ka pene pena mokonzi ya mboka ba mboka bani ba kutana naye bayaki kopesa ngai biloko oyo nyonso rapport nyonso oyo basalaki na VPM ya affaire il y a il y a intérieur parce que ministre intérieur azana ba canon nyonso oyo ya kozwa information oyo etali sécurité ya mboka balingaki bapesa ngai ba élément wana et bapesaki ngai pe ba rapport mike oyo ekoki kosala que ba besoin na bango pona kosala musala na bango en terme ya sécurité et koka kosalama. Mais tu sais que ometaki bango kopesa bango moi quelque chose esunga bango pona moi 3-4 jours. Est-ce que c'est opesi tonini? Non, omoni balobaki que bazalaki na problème moko ya moke ya ba moyen po bazalaki ndenge eza sikoyo na masolo nyonso oyo et salami na ba décision nyonso oyo salami batindi ba unité ebele na cité ya Kimpese baza au moins 200 forces de l'ordre oyo ba yewana pona ko assurer sécurité ya cité bazwaki moins retard moni tango tozoko tinda batu faut pe kopesa bango makoki po basala musala na bango et etalaki mingi bazalaki na urgence il y a surtout bilei pona ba unité wana alors na yebisaki bango que na kobenga bakonzi pona ba dépêcher yango mais comme na komaki vendredi na pourquoi toza samedi dimanche lundi administration na biso eza na pe na fonctionnement nango na monaki ke tozokoma weekend or sécurité eza likambo te elalaka te sengaki bapesa ngai état de besoin oyo ezalaki wana mpona natala ndenge nini nakokaki kosunga en tant que wana sikoyo nasalaki yango en tant que élu et notable le Congo. Voilà mpona nini parce que mutu oyo bopesi ye rôle ya koassurer sécurité soki alie te akokende pa nani akokende pa ya population mpona kodéranger population mpona
aluka moi eloko ya kolia. Ok, Donc merci. na sala ki yango pour na souci la population et puis ba pesa hinga message mais aki conseil de sécurité te. Ok, merci. merci nazonga na yo. Parce que décision moko te ezwamaki na nini wana mesure moko te nayebisaki bango te ke basala boye balongola songolo batia pakala batinda mutu boye esika boye. C'est ça le rôle d'un conseil de sécurité. Oui, na mais on a mboka momeso. L'air où tu pendant que yo na humain, et que yo mettre force rendre visite na bazar obela na ba hôpital ngara te caméra et filmer na carte ou apena to nga comprenant vraiment que ça vraiment mutu oza na souci parce que ba politicien mboka na biso il faut na carte ko filmer donc pesa mutu mona ki na ndengo zo sona mutu moko na moko pe ndengo zo libérer mo boy caméra kota c'est bon mais bibembe oyo ezo oumela na ba morgue wana la morgue est-ce que vous était en charge cause la sous l'état tout ça député non ça des mutu za kana souci à peuple oyebi toza biso nyonso basumuki mais il faut tosalaka effort ya ko appliquer bon mutu na mutu aza na ndenge na ye ya ko fonctionner mais ngai na mekaka vraiment na ba faiblesse na ngai ko appliquer makambo oyo mokonzi na biso Jésus Christ asengaka oyebi ekomama na Bible oyo loboko ya mobali ezokopesa loboko ya mwasi eyeba yango te. Donc ngai kosalisa mutu ou bien kosalisa batu na déontologie na ngai na éthique na ngai na éducation na ngai eza likambo ya kosala nango publicité te. Donc nazalaka gêné parfois ya kolobaka nazopesa lisungi na mutu to pe na batu et que basalela yango publicité nasala yango kaka mbala moko mais ezalaki kosunga bango te ezalaki koya kofete na bango parce que ezalaki na bonne année 2022-2023 nalobaki naya ko fete elongo na bandeko oyo ya territoire Songololo na cité ya Kimpese nakendaki na ba orphelinat nakendaki pe na ime na ba maladi et puis ezalaki mingi naponaki kokende pai ya ba mama oyo ba utaki kobota na maternité oyo bazaki na pasi ya kobima na bana na bango na maternité. Et puis en tant que chrétien nayebaki que ezalaki donc toza na bonne année yezo uti kobotama le 25 décembre bakokaki kotikala na hôpital te na bana na bango eza on dirait Jésus Christ abotami biso tozoko kipeye te. Donc mais en tout cas pona ko salisa ezalaka eloko ya publicité te. Ok. Mais yango napesi yo déjà réponse pona ko salisa eza likambo ya publicité te. Ok, merci nos chers téléspectateurs. Bino babolanda biso to sabongo na mwana mboka entre wa meso kwa lolo ki député national élu à ce conseil électoral ya Songolo. Tout presque na suka mais to baksama quelques mituna pour mituna pena bandi ko belé ba fandi na ba osela ba yoka. Mwana mboka entre wa meso batu babandaki kozela yo. Kozela ki no to mona ki pe bato susu ba elirie na circonstance na ye akei ba yambiye tout ça mais yo kuta na mbala moko na bitumba bana songo ba lobi ekozala tout ekozala te ekozala il fallait que tout ezala programme ezalaki déjà établi na ba équipe na ngai mais basalaka feti na moment ya matanga te nga na ko respecter liboso matanga oyo ezali na
cité ya Songololo nakoki koya kosala feti te tant que bato bazali nanu kolela. Ok, merci. Donc ekosalama mais tokunda bandeko na biso oyo bakufi tolela bango et puis après kolela nde tokoki kosangana mpona kosepela na victoire na yo. Ok, bien que tobeti mo mokema solo penza ya matanga mais yango peti moto compétition biso tobeta pe mo mokeli solo mo mokeli banda bana mpesa batuni boye babituni la biso kite moko yo moto ozana ye pene tutuni la biso ye boye akozala wapi na Matadi akozala na Kisasa soit donc na pour comprendre ozana na assemblée provinciale ozana assemblée nationale to ozo compter kozala gouverneur bato comprendre penati babi kitemo to na entre wa meso est-ce que yepe azolinga ke na Matadi to ndenge nini et puis na bakiselo musuba bakisa balobi na Songololo awa na Kimpese ndako na yo za wapi? Bon na éviter soki tokomi na ba question wana oyo ezotala ndako moto na ko répondre bango que wana ezali biloko na ngai ya privé. Mais na ko yebisa bango que ndako na ngai permanent eza na bisika mibale na village ya Ntimansi 2 po eza village ya papa na ngai naza na besoin ya kozala na ndako te soki nake kuna na lali na village ya Lombo eza village ya mama na ngai voilà nga naza mundibu ye ntotwandi voilà donc ça veut dire ndibu ye ntotwandi donc ngai nako se reconnaître par rapport ya ntoto ya mabele na ngai nako se reconnaître te par rapport ya ndako non mono mwana mpanzu mfumo laza voilà donc na yebisi bino que nakoki kozanga esika kolala te soki nakomi na territoire ya Songololo makolo ti Ntimansi nalali na ndako ya Tankento c'est bien Kento donc Mansalu quoi yenda za chef de village donc soki nazangi esika kolala nake makolo ti na Lombo na koti na ndako ya mama Eugénie Luzolo mama Kulutu chef de village. Tu comprends? Oza wapi? Oza na Matadi, na Kinshasa, to linga kuma gouverneur. Bon. Wana pe omoni toza na kati ya politique. Toza na kati ya politique na kota na politique pour na servir population. Mais na kota na politique na sima ya tata mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na kotala na volonté na ye oui. Et si ka oyo ngai na ko sala pour na ko servir ye le mieux et puis pour na ko servir pe population. Mais donc eza ba décision oyo pour na ko sabino ba décision na nyonso ezo ko dépendre na ngai mutute. Ozomona. Donc nazana na pesi ba siège wana pour na ko renforcer parti politique na ngai pe UDPS pe ko renforcer majorité ya mokonzi mboka mais sikoyo na ndenge ya musala ezali eza biloko oyo fona solola liboso na ye pona soka yebisi ngai oko servir ngai bien na Matadi na député na assemblée provinciale pona otala ba intérêt ya parti pe ngai na Congo central na okende soka lobi il faut okende na assemblée nationale parce que otala ba intérêt ya mboka na okende kuna soki alobi que il faut na kende na zongela Kidir Kaba na ko cha suppléante na kesala musana nga Kidir Kaba mais siège wana eza ya ngai eza que na kozala toujours molobeli na bango et puis na renforcer maloba oyo ya population parce que na ozana esika oyo ya ba décision soki pe mokonzi mboka lobi non na lingi ozala gouverneur ya province ya Congo central
na rolanda maloba oyo mokonzi ya mboka esika oyo akotinda nga na sala. Ok, merci mon mboka André merci pour na suka na kosenga yo pesa pena message moko fort oyo bana songololo na bandiko nyonso ba otala biso bien que ba otala biso petit na lukala kulungongo bandiko bele ba otala biso Kinshasa ba otala biso pe ba internet bana mikina poto ba otala biso mais message oyo ko lancer ko la penza message kaka pona bana songololo te mais pona bana kongo nyonso. Non, message nangai ezali par rapport ya oyo na otaka koloba moi ba minute eleki. Omoni Congo central tozali province moko stratégique. Mais nasi na lobaki yango pe avant campagne banda. Que eloko oyo ezongisa Congo central na sima ezali ba division ba conflit ba attaque ya baninga ba keto nzinunu ba mbanzikisa bon rien pensé mbanzikisa ba rien pensé ba mbanzikisa donc ozana muto asali eloko te mais ozana mbanzikisa olobi ah non soki eloko oyo ekomeli ngai eza foti ya kitemoko eza foti ya pegin sasa ozomona il faut tozongisa kintwadi soki tozongisi kintwadi soki tozongisi union entre biso ba ne Congo te parce que ba Congo hein, parce que ba ne Congo eza pona ba eza kombo ya roi ou bien ya famille régnante kati na biso ba Congo tokokende musika ngai en tout cas en ce qui me concerne musala na ngai nazo sala yangwana nazo lakisa bandeko nyonso que naza na problème na mutu te bakutana banunga mika miambwa lekela komosi sikamena komosi eloko wana nde omoni eza biloko oyo eza na kati ya culture na biso mais biso moko tolingi kosalela yango te donc ça veut dire que tozo komi boma biso moko pona force oyo ya bakongo ezalaka na kati ya culture nango eza on dirait force ya chrétien eza na kati ya maloba oyo ya biblia alors yo soki biloko oyo eza na kati ya culture na yo ozolinga kosalela yango te mais ozo kosaffaiblir yo moko nayebisi bino lisusu ke na kati ya Congo central biso nyonso tozali na kati ya union sacrée totika kofingana totika koyinana totika ba conflit totika ba guerre inutile tosala kintwadi tokokende liboso et na bana ya territoire ya Songololo bana ya cité ya Kimpese nasengi bino kimia nasengi vraiment kimia bozala na confiance bozala na vuvu que sikoyo bozana molobeli na bino na kobunda po na bino na législature oyo et puis na kosala nyonso po na makambo boyebisaki ngai pendant campagne ekokisama po na tomosono ya territoire ya Songololo développement ya territoire ya Songololo eza le plus important pour ngai territoire ya Songololo Congo central mobimba pe République démocratique mobimba et kende liboso et tomboma. Merci. Ndeko miso esili, miso esili. Mwana mboka meso, yesa biso. Est-ce que vous avez quoi? Jésus-Christ. Au niveau ya succès na yo, niveau ya ampleur au komina ngolilo. Ok, merci. Jésus-Christ. Ok, merci. Tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bandiko nyonso otukola na biso. Tozala kibongo trésor kitemo pour liboso etandopé de Kinshasa. Tozala kibongo mwana mboka André Wameson Kwaloloki, député national élu na séquence électorale et ya Songololo. Merci na équipe bongo parce que biso équipe de presse ya FOA bazala ki wana
pe bandeko ya esako la télévision yo no ba bokota na biso bambote na bino tokutani kaka na mikolo mizali ko ya soki mituna monsieur kozala botinda biso ka numéro na biso pona maimatali honorable André Mameso to kozanga te mbala sima kotuna yi ciao.